Ndeko, bienvenue na chaîne Abiso YouTube La Santé Nous. Nga kombo nanga eza Melissa, so ki za première fois na yo ya koya awa na souhaité yo la bienvenue. Après kota la vidéo yo, ko bosana te ko like, ko linga, ko commenter, to linga ba commentaire na bino, bo partager vidéo na bandeko mususu pe bo s'abonner na chaîne Abiso YouTube. To zape na Instagram, bolanda biso na Instagram, beta kaka La Santé Nous, okomona biso. Lelo na liboso na bino, nazo présenter bino sujet, ya diabète, ya type 1. D'abord, avant la banda, nazo tenir qu'on s'excuser pour Nathan et Zwinga na présenter vidéo mususu. Merci vraiment pour la message, ya ba oyo batinde la kinga ba message, ba lobby que vidéo et oh Melissa la vidéo mususu. Alors nazo tenir d'abord qu'on s'excuser pour Nathan oyo Zwinga pour ça la vidéo mususu parce que ndenge boyebi toza na temps moko makambezo le kana mokili tellement ébélé. Et il fallait nazonga musala, alors tant o nazalaki nango ya kusala vidéo est comme un peu limité. Lelo na kuye liboso na bino na type 1 diabète. Na vidéo na biso passé to définira ki diabète en général, so que tali yango na noté kende ta la vidéo wana ekopesa yo un peu d'informations sur diabète et je suis sûre que kosepe la nango. Alors kende ta lango et puis ta la pe vidéo yo kobo sanate na suka o like vidéo. Alors type 1 diabète est aussi connu comme diabète de l'insulinodépendant. Donc insulinodépendant lika kolobake bazo dépendre na insuline. Biso sotoyebi insuline eza hormone moko ezalaka produit na pancréas na biso. Ou permettra que et contrôler sucre, niveau ya sucre na makila. Alors, type 1 diabète, mutu so kezo souffrir na type 1 diabète, ami tu attiens ka insuline régulièrement chaque jour. Donc every day azotia ba insuline ou soit azalaka na pompe moko alataka. Na bato ba type 1 diabète ezwaka souvent bana mike ou pendant l'adolescence ou même avant l'adolescence. Type 1 diabète est affecté à 10% de la population des personnes qui ont souffrir de diabète. Donc, na mokili mobimba présentement, on a 442 millions de personnes qui ont atteint le diabète. Ou soit encore, il y a une personne sur 11. Donc, ceux qui 11 personnes basali moutoumon kwa na diabète parmi 11 personnes wana. Et bah statistique o eza prédit que ezo kenena komata yangwana eza important ota la vidéo oyo pe o partager ngona bande komisusu. Raison pour laquelle bato misusu ba souffrira kana ba type na type 1 diabète ba misusu ba souffrira nangote eza un peu eza non connu pour l'instant. Ba recherche et yebite pourquoi exactement bato bazwaka type 1 diabète. Mais c'est que to yebi que pour ceux qui mutoza na type 1 diabète na kati ya pancréas na bango, pancréas eza organe ou produiraka insuline. Na kati ya pancréas na bango, eza na ba cellule moko eza responsable pour contrôler sucre, eza bêta cellule. Bêta cellule wana ezalaka détruit par système immunitaire na biso moko, ya mutuye moko. Alors, bato azara diabétique de type 1, bêta cellule na bango eza détruit. On a diagnostiqué que mutoza na type 1 diabète, bazwaka makila prélevé à makila batindi yango na laboratoire pour checker ce qui niveau ya sucre ezani na kati ya makila wana et de cette façon là bakoki ko diagnostiquer mutuka aza diabétique de type 1. Ba symptômes ya diabète ndenge na lobaki eza ebele et puis se manifestaka différemment par chaque personne azo se manifester différemment. Encore na lobela ki ba symptômes ya diabète en général la vidéo mususu ya na vidéo na sala ki introduction ya diabète lelo nazo lobela ba symptômes ya type 1 diabète. Type 1 diabète eza na ba symptômes ebele. Symptômes ya liboso to kolobela eza soif accru. Donc, pour ça, il y a comme la maille, nous azomela kaka maille, azomela maille très régulièrement. Faim accru, nous azolia tout le temps. Donc, azolia kaka, aoyo kaka kanzala, azolia kaka. Et l'homme sous ces urine fréquente, donc aux autres des toilettes si fréquemment.
toza pe na amaigrissement. C'est un peu bizarre que côté mon comme mutozo mona mutazolia zolia mais olia ya munene akomi nde kokonda zokonda zolia mais azokonda kaka. Toza pe na manque d'énergie, donc fatigue, donc mutoza kaka kolemba tout le temps alembaka na ye kaka. Et de l'autre côté, il faut tout le bakeza nango normal les andenge na yete et koki kozala symptôme ya diabète. Soki ba symptôme oyo tozwi yango en considération te to acte nango te ekoki ko se développer na ekoki ko causer biso makambo mususu. Makambo oyo type 1 diabète ba symptôme ya type 1 diabète ekoki ko causer pe ezali douleur abdominale, moni mutu akomi oyoka pasi libumu ezosala kaka pasi. Ekoki kozala nausée ou vomissement, donc mutu akoyoka ba nausée azosanza. Ça ne veut pas seulement dire que mutu azana zemi, so que zana mwana azoka ba nausée, to adolescent moko azoka ba nausée azosanza sanza kaka, kende pas docteur basala ye test ya sucre ekoki kozala diabète du type 1 o eumeli eza diagnostiqué te. Perte d'appétit. Donc mutu azoka lisuni nzala te, azliaka pe lisusu te po azali suna appétit te. Eza likambo ya kobetela maboko te parce que mutu azolia appétit te bo encourager pona konda, non, surtout pona bana, il faut que luka oyeba source ya pona nini mwana atiki kolia subitement, to azali lisusu na perte d'appétit te. Et là comme ça somnolence, donc mutu mwana mlalaka kaka. Ok, pour le terme to utiliser na communauté en général les alaka mout ceux qui mouche tetse les akalango ba blague, mais c'est quelque chose que nous devons prendre au sérieux et ne pas négliger. Infection fréquente, donc moutazmo nazo sala ba infection très régulièrement, donc azo ba infection sur infection, ba infection urinaire, donc azo ba infection et c'est important, il y a aucun pas docteur ba kende ko checker ba yeba source. Et puis trouble de conscience, donc aroki kozala zo rêver tout le temps, donc ozawana lo kwa zawana te. Bon négliger ba symptômes ote bo kende pas docteur. Finalement, conseil na biso ya pona ko clôturer na la santé nous tolinga to pesa kaka conseil na biso ya lelo ezali tolobaka awa que maladie nyonso okoki ko vivre nango eza yo moko ondima maladie pe otia ba disposition oyo ko permettre yo ke o vivre vie normale. Conseil eza numéro 1 ezali olian sainement, donc ozala na alimentation moko équilibrée. Conseil point numéro 2 ezali osala ba exercice régulièrement. Point numéro 3 ezali olanda ba cure ya ba kisi ba docteur ba kopesa yo. Point numéro 4 et final ezali psychologie. On se préparer psychologiquement au miyebisa que maladie eza maladie okoki ko vivre nango yo moko siko faut zwa discipline pe o changer biloko o esengeli ko changer na vie na yo pour o vivre vie pleine, o vivre vie normale et pleine. J'espère que vous avez une vidéo oyo biso ça ba vidéo ka ya mikuse parce que j'ai parce que na lingi message eleka alors que vous sanate ko partager ko commenter pe ko s'abonner na chaîne na biso toza na YouTube et na Instagram so po lingi oki ko tindela biso email na biso ezali la santé et nous à gmail.com. Merci beaucoup, à la prochaine, au revoir.